lobby au tala bola wa baba o ya tie sika ba teye okoya so yebi ba ke non ngai na zaboye na za kana problème mo côté o ba ba loba ko ngala loba kana ikaka yango mama tiko loba mutu bota ko ya abeta imbata e simbate comment on a raison ozo comprendre donc on longola image wana ndima ofinga mana yo ndima konga finga na mutu na so ba c'est pas ya ka ko le nga baluka na ye ma ouais donc tu vois dans ton oyete ozo comprendre que osala ki mabe voilà c'est ça ozo comprendre ko ta nga la kondana ki ye na kanse ilobi na omona ye azarata wana ma afinga ma po déjà ozo finga mi dans l'internet ba fingi yo tout cela comme ça si ko ko yango est-ce que ba tenzo tombali na yo ozo banga ba fingo su mali balé non déjà finga mi yo de logo la image ya ba tu longola yango ke non ne naza boye na kende na déjà na kufaki déjà voilà ba na ngana mbali na ba finga kaka oye wana le limdo beto azate to na mboka lwat na osimba to simba to na mboka lwat biso tu na poto awa to yebi ke okoki ko beta mona moi c'était surtout en public ozo comprendre donc il y a des abongo makila ve jani et kangi ende makasi nena ye yo se pese ba somo wana zo kokate voilà ba ça na mo cérémonie hein ba yazi ve omoni momi wana blaga pa toza batu to lo ngana ba ipoto na biso tozali ba kutime sala ga efe oui ba kutime sala ka yango na nende ko ba biki pour ani bobe te ke bo sele ki si ya jela so mukanda tout cela a comme bien nous nyose a problème ya mutu awela ka mutu awela problème ko lela yo mais trop donc na bando opinion si ya famille na bando kadibanda na bando ya quartier na brine mokolo mobimba kongo mobimba ba saka kongo mobimba ba kokota likambo yo même si biso ka bodo to so nyonga dana mutema donc nando ki mfo zaki posa à côté est-ce que la brine sunga bango toute la famille na bango même pas asuka mtunya suite donc voilà maintenant que ndoki ba ko côté la famille na bango pe ta ba liminer pe momi en danger. Ok, merci. Alors danger parce que bilamba ya Jani molimo ya Jani nzoto ya sola Jani na ndako wana ezali. Ezali yene nga bongo fo pena ata mutema te ke o si pasteur mo zo kosaye na yo finga na ba pasteur te mais allo muna ba kantiko pasteur mo zo sire ke na ko banga te to ko benga milimu mabe wana weza famille batu pasteur alokuta weza famille ya batu da ba pasteur na makambo ko kota te parce que bon mi ba maman na ba escroc ba pasteur surtout biso ya Paris awa comment c'est parce que il y a les quelques gens bazo sire ko banga na yo te dans mon Bible le dit que sur nous parle moi si il faut que c'est plus coutume Bible besoin reconnaître coutume Bible besoin reconnaître coutume on se voit problème au kangayo donc c'est ça donc on a rien lo ba peut-être ya mwana donc momi wana asa danger. OK merci nana lo baboye na sinsangi te mama kataki papa kataki ngaya OK bokati ngaka na femme de 6 d'accord ma babi merci ngana lo baboye la bonne caméra nani amoureux s'il te plaît ngana zana nini babone muke papa nani ba pesi ni autorisation à vidéo OK papa faut voir caméra quand on vanda boye papa to kokate tout à la chose dans la main na passer message boye la brise s'il te plaît omone likambo tango ekoyaka mokili loba kaka ni le parfait na sa moi oyo yo ta mususu likambo kweli yo c'est vrai okimile ya janita mususu kana maloba nde memi malade belé wa ce sont des choses qui arrivent ma chérie na condamner ote na ko juger ote poto abato batukutu basala ba mama na ba crime ya makasi mais na tanga likambo bakenda abomi mwana na yeme batiki ye kendo tala mwana esika ba okunda ye bon nazoloba no par rapport ya ba parabole wana ma chérie na moment omoni lelo eza mukula suka o ozokende kende bota courage pesa ye au revoir moi je m'attendais au kende komona ti bazotia na kati ya cimetière bon donc mususu pona ba raison personnelle bana mutokotika azate mais moi je pense que famille na yo il faut aider yo poza na bokuya penje zano na nzoto voilà
baoloba na biso tokende bowanda kovivre na ya jani botikala ye kosala te te bowanda osala oyo ese passé kuna na biso papa te banda osala papa papa banda osala conscience na ye ezorapele ye mpe ezointerpele ye mais eloko eza kaka la brine prends ton lit et marche moto akobeta yo aza te congolais azalaka fala towa omoni na makambo nde baoloba boye bango sikoyo ozopesa bango raison si c'est vrai koyebi ke yo osali likambo te eza maladi tota mosusu esali ya jani etie mutu na ye na se yaya oprouve bato te me yaka olakisa innocence na yo na miso ya nzambe telema kende kopesa ye au revoir ya suka elinga osala de tout possible makambo soki esili osolola na famille ya mobali na yo okoexplike bato te mais le seul problème eza famille nde ya mobali no fo explike bango ose eskize ofukama mpo bana baza na kati osoki osali yango te coutume ezali voilà ma chérie coutume eza omoni nde bozongisi corps wana toyebi te na nsima nango nazopesa bino kaka mwa bandisi ya bakongo bazalaka mystique bamisu batiaka na batonga na kati ya cercueil azwi atomboli kuse place motu ezali batie tonga mosusu azwi lisheti atie mosusu azwi basaki maloba bakosaka maloba ntango mosusu bakoloba jani ye ndenge oza wana ye kotika moto asali yo kimia te mpo ndenge eza boye baprofite mpe la brine yo oza lokola neti okweli kaka mai ibere omoni diable ya mystique nde baza wana bamiyebi na bango bamisusu mpe na kati ya bafamille balingai na bango ka moto ya jani ekweya na se kote na yo mpe na part na yo mpe oza mpe na bitumba oyo ke bamisusu banda kozela omoni porte ndenge etikelelaki yo parce que ozalaki na discernement te ya kofongola miso na ya okangaki porte na yo yo moko te opesi arse tala ndenge eboti makambo moto elali ntina se bi mais le seul problème ma chérie telema lelo eza mokolo asuka moto akotatolo mbata aza te wana eza baleson dika ya congolais ata batate ata balobi tokobeta yaya bakokobeta te parce que so babeti yo eza lokola neti ko omoni congolais bizarre congolais compliqué oyo nani alobi aza mokonga akokobeta eloko moko bakokobaluka liboso mpe azwi sous défense no poani bobetaki ye o ata kutongo ata ye papa bana na ye bakobalusa isu maloba bakobosanake bawaloba tokobeta mais ntango bamoni réaction kobeta ekoki komal tourne epesi yo mpe raison yaya telema na 15h kende kopesa ye au revoir soki mpe okosenga voilà soki mpe okosenga mpe pardon kende kosenga pardon yaya koka soni te baninga kutu bakufa kutu bayoka soni te balobi yaya limbisa yaya limbisa bongo yo muta liboso osenga bolimbiso oza muta liboso yaya kende silama penza zwa penza lolendo na nini oyo ya batetela wana olataki wana orgueil obimiselaki biso liboso bandeki kofongola mbanga zwango na otyango de kote mpo lelo okomona esu ya jani lisusu te na vi na o olukaki yango mona ye lisu te ye wana asa kende atiki yo libre ocontinue vi na yo. Ok, merci maman amoureuse, merci beaucoup. Babi. Bonjour la famille, mes condoléances à tous. Merci Babi. Papa, merci Lobby. Papa Jean, merci na ba image, na zaki wana na ba live na sala vraiment. Merci. Ils a passé que bon ici penza mutanda sexa biso. Ya Janine ti Lobby soula na siso tala on a tali ba théâtre na ya kala kala donc ça fait mal. Tout tika ne peut-être na ba image. Voilà. Mais leti ngai na opesa na kutu labri na ngo conseil te po aza mukolo makamba osala yebi papa. Voilà. Lo bane akende ou pas non. Ayebi makamba osala oyebi likambo soki yo moko zo se sentir culpabilisé donc oyebi pourquoi kendaki na ambassade là babengaki est-ce que na morgue bako benga ete to ko appeler que l'abri il faut mona mobali et tout non ambassade babengaki ya babengaki papa babengaki na ambassade akei mais na morgue to ko benga ete aza mukolo aza mama bana makamba osala za responsable ayebi
Donc yango nde ezolakisa ndenge oyo mabe oyo asali ya Jani mais toza batu toza na masumu biso nyonso tokokondane ete mpo nga mpe na mwasi toza na berere bino mpe mibali boa na berere mais toyeba lobi na biso na vie biso bakongolais tomisala na bamabe na suka nango biso nyonso tozala te muna mutu nde aza na ta na ye muna mutu akokita na re na ye. Donc arrêt avec Jani ce qui paie mon kili monte précipité ce qui paie famille ce qui paye entre parenthèses trop forcé était tout ce que le yaka au monde on dirait tout bercé on dirait tout banga asa responsable au moins il y a pas ces qui bana moni bana déjà jour on a ku to chai ba image bana bazali na salle bana lobby bazali na mort ba moni papa na bango et ça li bana bien et puis bana ne batikali wana batikali na image moko boye toza wa maman alobi lobi te lobi wana te omoni mwana wana ya mobali ne akorevendiquer ya moi si peut-être tozaka na mitema te papa na ngai et tout mais bana wana ka ata ya mwasi ata ya mobali bakorevendiquer nyonso tosalaka efutamaka na se lola lifele toza nango na se soko osali moninga no mabe yebake mabe yango yo mpo kosala okokutanaka na motu oyo opesa opasi moko ondima vi te oyo ngai na matina solola no yango wana totika koberse ye ezosala matoi pasi topesa bahommage epai ya Jani eno epai na ye ke yaka etu ondire ondire oyo opesa biso vi mpe mamo boye totya ya Jani toyebisi etelema na cercueil. Lobi natali président Devos ndenge azolela marsi kutu nazokoka te lobi amisi aboyi na kobima na ere asuka baye kozwa ye donc osali bandeko pasi ata ya Jani yango azalaki ne na mokanda te ata azalaki na bacondition te mais bamona ke kaka tozalaka tomusekaka ata na mwa bagag na ye wana tosala yenga su pasi kaso moko boye basalaka ne théâtre abenga ya Jani natala image wana ya Jani vie nazaka na photo na ote bo mokolo okufa na ochao photo nini donc garçon nazokoka te moto alelisi nga lokwa ye merci babi merci dans courage na Bruno sonu surtout dans la place merci beaucoup papa. Oui, bonjour la famille, bonjour Batunyo Sou Lambda. Vraiment, eza pasi banoko, eza pasi nakutu tina osa live boma miso etanga na nga kaka. Parce que lobi na kokite nazo mona penza Jani Fay loko aka ya na ngai tonoko abana na ngai donc na ebisi bino na leli na façon moko na so kokate. Mais quand on to lo bala brina mo amkete amkolo. Parce que Jani Fay a balaki mariage te mais quand même bana wana bazawana bazo représenter déjà Jani Fay parce que ça na famille ya Jani Fay ayeba ngo soki ezaki pata yende kona ya mobile basala ndengwana parce que ne ko sala toujours mais il fallait na comique tisa ya zana ina comique tisa te ndeka ndeko utolo ba o azo sala yimuka ayebi sika telemeli mayeba akake makila ya mutu soko za ino innocente c'est bien mais soko za ki bo yebi likam makila ya Jani bando ganga toujours biso ba kongo toza na biso motema mao mais ata lelo te lobi kuna makambo ya Jani to pesa ka raison parce que bakosaka penza na komba la brine kaka baosaka mais falenda batela bana na ye azala te sika na bangia babenga na ete mutaosimba baza ye moi mimoni ke non moi ete ye kana nzambe na ye ayi bande ya komita ça maza un problème bo tout eza na ye merci tout asir merci donc eza passe mingi vraiment na maite tozule la mité mais ya kozoka donc là sur la femme à nord. Ok. Allô, bonjour. Bonjour la femme à nord. Bonjour. Bonjour papa na ngaponi. Ah yoto ya weleki. Zamba pambola bino babi union fait la force. Bolingo ndezaka yango yo nzambe pena apambola bino. Papa botika osala appel na la brine. Nde tozabwe tozaka na bandako mabala nde tozabwe ata mobali abalinga te mais soki de toboti bana donc na ko respecter ye na ko lela ye selo banu ya tikelinga ipo eza mokumba munene makila ya bato na tika nango
nga franchement nazo condamner bino bata théâtre boza na hypocrisie makasi. Hypocrisie wana il faut botika yango. Bakenda kozwa la brine mpona komema ye na ambassade. La brine mutabimaki babimisaki bana te. Kaka les mêmes personnes wana bakende na la brine na ambassade ye bango wana baye na bana. Pourquoi ba conseiller la brine te que tu es bien placé ya kokende komona kora mobali no pour la première fois. Voilà. Des fois ça y ya boya bangi na ye. Non, abangi kasakenaki ambassade mpona mbongo. Femme non, femme non. Eloko ezosala ndeko na biso mwasi te la peur. Eza kobanga moto tellement mokili telemi. Yango azobanga eza kobanga. Mais akendaki ambassade ayebi te ke bato pe bakoka ozele liboso ambassade. Mais akendaki ambassade basimbaki azaki protégé bomoi ndenge asikamouflaki. Na minute kasi ndenge pe akoka ko se camoufler na matanga parce que ndenge azaki wana aza na mort. Na morgue bato ebele bazali mbe bakolo morgue bazali bakolinga desordre te alingaka azalaka protégé na bamikolo oyo bayaki na ye bakokai mpe koprotege ye mpo amona. Mais c'est tout à fait normal. La brine azobangaka mpona bato te azobanga komona azobanga komona nani Jani na kati ya cercueil. Ezaka facilité te mama na ngai femme nord ozomona te bato nyonso abi akende te bakobeta ye parce que na minute o milemo bato nyonso ba likolo ya mama nga même nga moko nde naza boye lobi nazalaki na ba rendez-vous mais lelo na obi fona mona ya fai ndenga azokende biso to aba fan leki na nga sala repas ngadiadia azolela fai lokole loko mususu. Parce que c'est un yaya oya pesa kabango conseil na groupe yangadia ya koleka faya zati. Na ndeko bazala bango nyonso bapo. Mais Diani a contribué kati lelo na groupe yangadia dia. Na minute to ole la papa Diani. Ngaso na ye na moni la brine. Donc ça veut dire la brine mukanda na ka lelo nde mutetika la na mort. Pombile ya koya a ozwaye. Osala yango mama bino nyonso tu booloba oyo booloba topesa bakonseil ya likambo ezali te ke ya kosa ite yaya omoni so baoloba likambo ya bato baoloba te par rapport ya mabe toyeba ngo mpe toya na mboka poto. Ok, nous sommes d'accord. Bozwaki makambo justice ezolandela sikoyo bino bosala makambo par rapport boyebi que ça va mal tourner aussi pour vous na bino bato bozokende bongo ekozala mal tourné yaya oyebi la brine a joué na psychologie ya bana basi nyonso na mibale ebele na kati ya réseaux sociaux kolobisaka ya Jani comme si que une couple parfait njoka bazana ba secret oyo ya Jani azo souffrir nango oyo ezo détruire ye azo bomba. C'est pour cela il y a des termes oyo ya bandaki ko utiliser batu babanda ko comprendre te Nathalie émission na ya lekaki epa adoyule alobi ngande mutu na simbi nyonso ngande mutu na ko décider ngande mutu na ko bongisa ngam na obebisa. Ça veut dire la femme, la fille, ayebaki makambo azosala muninga mobali. Mais comme les cercueils, comme les kilos, ma chérie, comme les kilos, il fallait pas que l'ambassade na facilité pour là-bas comme sale appel yako tala corps mobile. Pour oyo ya kendela keza mbonga mobile wana. Kasi esake ekomele kilo te mama bayete eza koya kotala corps nga pena na bomwasi ya buzoba na ngana omoni le problème ezani ya le problème ezani ya na nga mwasi omoni na minute oyo azobanga parce que déjà ayebi que ça déjà acte oyo eza inacceptable mutu moko osepela na ngoto tu vois mais siko na minute oyo pe bino pe bosila mati c'est pourquoi botalaka bana wana Jani atiki yaya bosi bofundi ye babotola mukanda bokei bosi bofundi ezala problème te bosi c'est pas problème balobaki akoka ne bana te mutabanda okoka ya Jani donc ça veut dire bana pe bana bakola bien ko banga te kota bana ya bosila mabotiaka na si akota kaka ya botika yake notala ame maserke na kilo te mama
donc ya mwasi na bayaya mibali naomona lokwa yaya nanga mobali leki nanga mobali siko mwasi lokati apoti libanda mopokola mwasi pardon na okotela ete mais le problème ezali akende kotika mowei mpo ye moko moto abemaki cercueil wana alukaki ezaleli ekomele kilo akendeke kosiko asimango siko po tolobani yaya mpona miniti okokende wana te azokende te soki alingi asimango eza na morgue te yaya mwasi akende kuna azobanga okende kuna la femme en or alobi yango déjà ki abanga okende kuna parce que ayebi liwa ya jani loko ayebi ke akomone na cercueil te ndoki bazala ndenge wana ali komone te na cercueil abanga kobimila ye yango boye po ngai nazanga asala eloko te na ezala neni mama ata lokofokizenga na kokete kaka parce papa abana supa ndingaki kobala na bolingo solo sakaki ya mwasi omoni ndenge olobi ngai na ocomprendre yo biso nyonso tozaka liloba moko mais akende mama bebe akende kele komona seke ekomele kilo omoni soki amoni ejani kuna bien ekomela kilo wana bien akutaki ye na ange likolo ya mbetu ya kokokende te aza ndoki la bwine la bwine aza na yebi pete akutaki ye na ange sikoyo la bwine wana olandaka la bwine mpo ani nga nayebaka ekutu bien te donc nakomomoneka nde sikoyo bafoto nde ekumi na matangaka namoni mpe la bwine yango atata balonga te nzoto ekuba boye la bwine yango badusa solo minene lokandokaki ekungwa nakomona mobali kosa kompe lokwa la bwine azonyokola mpena mobali azaka na misi ezosalama ya sika omona miniti ya mwasi yajani moto alingelaki eka bongo mpo fote eza yajani moto ayelaki biso azalaki na mwasi na ye oyo labrine ayebaki ke yajani soki azwi mokanda akokende kozwa mwasi na ye aza ndoki labwina alingaki mpe bakomona ete na mwasi na maboko ya motu tala marsi azolela yajani na banda koloba yajani asalela marsi bondowe nini oyo live asalela nzoka labwini moto atindaka ye irani eza kutu kisi te labwini aza ndoki kaka ye moko ne ndoki eza kisi te ezalaki ndeki ndoki ya labwini labwini azaka ndoki mwasi wana azalaki na eloko mosusu sofi bolingo te azalaki ndoki eza kisi te po kisi mpe polano me ye mpe aza mpena ndoki ya personne ye moko diabolo ya personne ye moko boyebi nauta olota ndoto mo mokolo wana awa ngai mikolo oyo nyonso nazolelaka kaka nesi tutale na ozolelaka ya mingi te nazolelaka ejajajana nga nayebi ye totani na 2016 okutana na ye tosekaka ya moko bien tozola na ye bien nango baka tonto pasakaba azmona papa na nga mwasi ana amekaka akoya ameka alalaki na yabotika yakende akende komona ye moko moto amilukela ye makambo akende komona ngo na kisasa nalobaki akende te nalobaki batika ye akende parceke ye azotia kobanga soki ayebi kasali likambo te epai ya jani akende mona kongola alobaka kaka na nango akobeta ye bosimbaka yango ye na nzoto te makambo kili bosi botiki yango eza na maboko ya leta ezolandela siko bobetela ekende komema charge na ye akende komona mowei mpo ntango akufi na maboko na ye ma chérie
ozomona akende soka yebika sa likambo te akende mokili lobaka kaka bongo bandi oloba lelo depuis ka jour ya jani akufa koloba ngo ezali koloba kaka te mama amurezi makambo zosala olobi mabe Mowei akufi na maboko na ye me ya bengani famille ya Mowei wana na kati ya ndako ne basala matanga te mutu mobali soki Mowei yango akufi na maboko na ye papa ya bana na ye azobimisa balangage minene pena baline nationale oyo ya kofika mobali azangaki place ya kovanda yango ayambaki ye abanda kovanda bale ezala esu te botyano live kimia moko aloba botyano live kimia moko aloba eza makelele alobi libale ezala esu te nasalaki mabe lokwa nandimaki ya fai na ndako na ya netika Mowei akufaki na ndako na ye petita netika Mowei akufaki na ndako na ye la moins des choses komikitisa komibwaka na bopolo eloko liboso alinga sani alingaka tika matanga na bato baoya kofinga ye apase penza apase live na nani Irene azolela aosenga ye pardon ya boyi yango ya pardon totika makamusu ko toloba pona sentiment te to toloba toyeba tozokisa mitema ya bafamille moko baoyoka biso tolinga to défendre la brune to faire comprendre la brune ke biso pe to abasi to sepeli ne lokote to faire comprendre la brune ke loko yo sali oza exemple te po bango bazali bazana éducation de masse balekaka na télé oh biso to bando mona la brune na ya jani oyo toyoki lelo eza les mêmes choses oyo toyoki lelo epa ya jani na la brune nde to bando mona maamungala na paamungala bazoloba eza les mêmes choses te donc ça veut dire la brune asakani na biso nyonso na kobomba pasa ya jani na kopota ye busoba na landaki mama leki ya jani alobi biso tokanisaki mwana na biso aza bien tobenga kete po toyebi aza na mukanda te tomona bango ka na nini ojoka nde makambo nyonso la bwina banda olobela jani ezalaki komanke ye respect mwana mwasi oyo mobali akufi na maboko no yaya balengaka ah oui c'est ça balengaka mwasi azalaka na kolenga po amoni ndenge mobali akufi baomema me kaka na butu wana yo zio tomboli mungongo olobi na ndaku na ngate bobima bokende yaya abimisaki jani deja bato ya abimisaki deja jani eri yazo ya kotala matanga oyo otala nani toke na sentimate poya boyi bato balela jani na kati ya ndaku na ye siko ndenga za wana akombaka ndaku ndenga za wana apangusaka ndaku na ye donc ça veut dire abimisa jani asokolaka chaque jour neti muto yo normal neti ngana yo to olela ye la brina ne lo bibenda mute mama peti ba kusuba lo oyo lele tanke ok nakita kitanga ok nakita la femme non ok fo tuna nana ngaloba na nene apona so ngaloba o nani ngoma tasiko bonjour ouais ngaloba nani ngaloba la justice Jean-Flix Sanga Petit oui basasala kiti sangai kita do kita winner na pe pichu na kitanga boni yo basasala kitoko na kitoko Jean-Flix ouais Jean-Flix Sanga loba bonjour kitanga pe nakita na loba kaka pichuna nani pichuna oui bayaki kaka mpona intervenir mpona amoureuse mambazo loba ere moko bokotika kosala baintervention mo ezanga mituna makolo bozala mpe mayele boza kosintegre te mpona nini ezomonana ke la brune asali mabe babomi ya jani na ndako na bango apres yo osala baintervention oza ndeko la brune obi eza ami ya la brune tiko kopesa bato kanga mitema bato eza ya kozokako oza zela life a Jean-Flix toloba ba bêtise te mais so zoloba buzoba to kota toloba ba bêtise pardon bêtise s'il te plaît donc faut quand mulero no so za mamba oloba te okiti ezate ko ozwa défense à la brille awa ozoloba
ozwa défense à la brune awa eza kitoko te bamanke yo koloba teke bafingi yo baoloba nondo tika oyana baintervention ezanga ntina mpo mitema bato eza kozeke eza mpe bien te ozolanda yokanga masheri na yoki ndongo oloba bino nyonso boza na bakanda problème nanga eza nini nalobi boye déjà biso nyonso tomoni na video la brine akete na matanga d'accord mayaya oya kofinga nga te komake nga respecte bo batela bakanda yaya to se comprendre toya mikolo problème eza nini ake na matanga te yaya mwasi nga mutu nayebi na nga nasali eloko te nabomi mutu te pourkui nakobanga kokende namona mutu oyo akufi na kati ya ndako na ngai déjà ezosala ye mabe parce que tobosana teke ya jani baboti na ye bana nayebi te so nazoloba mabe ngo bozozwaka nyonso parce que bozala bakanda nga sikoyo naza lokola mutu nazoréfléchir à chaque eloko ndenge naza boye nabomi na ngai ya jani te na beti ya jani nini te eza kaka mosusu ndenge na réagir ya bacomportement na kati ya bacouple ndenge elekaka lelo ya jani akoti motu na esa mabe aluka akende amona mowei parceke na pokwa oyo bazokende kotika mowei amoureuse na kati yo te aza na droit okende otala kora ya jani te mpo ere ya jani akufa na ndako na ye amona bango moko motu babomi ya jani na ndako na bango bongo aokende komona esu mpo na nini Bonjour, dans 2 minutes quand même. Ya mwasi, mais sikoyo seke ekomele kilo akende asime yango parce que bongo sikoyo akosala boni yaya. Totika papa na loba, tokanga micro papa loba, tokanga papa loba, papa mwana na pambe zaka likambo to se comprendre. Na okita na ngana loba kamu. Anga ndeko na eteleke kozala ndeko ne bongo ngana kosepela na comportement oyo ya sali. Zela. Mama. La brune akoki kokende kotala kora ya jani te antelonga ya jani kotala ngo te. Pourquoi? La brune alinga ya jani te. La brune alinga ya jani te. La brune ba émissionné muswa sa alobaki ke ngana obengana nga ete akimane muko akende mo ngana obengana ete. Donc la brune alinga ya jani te asalaki tout à se débarrasser na ya jani do ba bomi kaka bazo mo aloko ya jani aotia bango kali ba ko kosa bolingo na bango bien te. Do ba mona ki ke ya jani azo umela azo kende te azo kufa pete bango nde ba bomaki ya jani ba kitaba mata. Alors la brune ana tant que tala ya jani te ba oba okotela la brune ezaka ba camarade ya la brune. Pour famille ya jani mutu moko te à côté la brune. Biso pe communauté congolaise mutu moko à côté la brune. Mais ngana landa ki na intervention awa ya mwasi zela olobi famille côté était mais papa moko uté ko bima wa lobi ke aza soki papa ya mibali baloba te botika pe ba mibali baloba bana basi botika ba mibali baloba ngana intervenir aka mutie na hôpital nga peza bazwa bana Victorienne famo na papa na ye avant ya janya kenda kotala mabele bazwa bana kende zwaka nde bana ataki lobi tomona ki bana bayaki bango moko na mama moko wana ti. Ok, Victorienne famo na papa na ye Victorienne wana ayebi histoire ya ndako na bango ndenge se pasaka ayebi banda mama na bango anyokola papa la boti pa bango tina mabele alors Victorienne famo na papa na ye comme ça la brille kana pe biso mibali olobi pe mingi bo kana biso mibali merci na kiti na makasi na bandi na ka olo basiko na kiti merci wana ni one love bonjour bolobi trop ba maman donc biso nyonso tozana pasi eza bien bolobi très bien bino nyonso ba maman tozana pasi ndeko akei donc voilà tozana kanda tout ça tozana pasi tozana makambo nyonso mais biso bato totikali ba maman bo mati bolobi toyoki bino tamsu pe bino pe bala brine misusu mais boye awa bolobi bozu muninga bo bambie ne kulusu eza nango mabete elonga loba kaka bino pe bobongisa na ba foyer na bino parce que tamsu bino pe boza bala brine misusu donc elo na ngana loba yango wana merci bonne journée na bino. Ok, merci love. Okay. Merci. Ok, na ngoto maloba siko. Allô? Oui, oui, na kotela ka pona mama amoureuse le quoi kiti na pe na kiti pona ngana répondre na matena na matela
te na matela ki ya yebi paso bato bazoyoka te ya azomona paso bato bazoyoka te azoakenga biso komba la brune so aza na posa la brune ake kosoutenir la brune na ndako na ye atika makele na baarmatelaso na balaiti awa ndako kodefendre la brune azomona susi bato aza yango te mpona ya jene aza otia sosi makele la abiki mpenza so azalaki likolo mpenza na ngai nalokota ye akeba na ye soki aza voisin ya labrine soki aza camarade ya labrine bien ndeko ya labrine ko asuka akende pa labrine kuna ke kokotele tolingi na balaiki na biso amata te tolingi ye te oyo biso tokoya kodefendre ya labrine aza ndoki association de bande ya bandoki tolingi te batika biso tokunda ya jani na biso na kali aya te nga nazala na Belgique soki nazala na Belgique soki nazali na France ndenge nakende mokolo na kokutana na nzela na osasa ye pome eza te mbila okabola biso pome eza te nana mokanda nana eloko ya nzoto na obanga mbila te nana eloko ya nzoto na odefendre ya jani mpo azomwa ya loba susu eza te merci dans plaisir de temps live tout ça aussi c'est moi ça va na s'abonner to Hollanda yo merci OK s'abonner maman vous s'abonner pour t'abonner pour la grâce merci kiti sanga papa zaki nani pas autre naki sanga voilà grâce gracieuse le binin la joie oui mbote papa mbote maman oui nalingaki na bakisa un plus na makambo ezoleka en fait nga na yebi ya fai po tozalaki na ye association moko na Paris na Primo Levi bande kolandela biso ensemble biso nyonso pe tozalaka kuna tovanda na ye fai pe na kei po afa bayamba bino ezaka na kei wana tosolola pe bamakambo pe po makambo ya fai akutanaki nango nga siko nakutana no na forme ya mwana mobali yesko ezalaki ya mwana mwasi tosolola pe makambo une fois to vanda zo beta lisolo leki nanga na koya na musala ebiki nanga na kata na ne anga biya ya nini yango kanisaka abileki nanga mboko eza makambo etombe peke baye ko benga ya rendez-vous na ekoki amati na likolo nga na tikali na ngai donc pona koloba kake eza pasi tozo beta lisolo lelo la brune mais la brune azara ya forme moi cité na ya mibali pe bazali o bazo nyokola ka bato na bamboka poto otozali basé belé il faut vraiment to bete lango c'était na communauté na biso lelo ya fa ebimi po lelo ya fa ya lali mais ba o bazo nyo comme tant musu ba ko rappeler ko dénoncer te bazali bazo bomba makabwe basi tout comme pe mibali bazali oko pime na muninga mukanda jusqu'à koma na suka po na bo gagner nini donc nga na conseiller pe na kutu bote ya kutu te ke la brune ngo ke kende te il faut memankolo na ye o ya luka ki faut memango voilà o lelo ke muninga lali ya bino bozo mona ngo lelo to lo bango peut être abimi bomo na fa abimi na famille kutu ya biso to lo baté mais ça fait mal et moto ko lala to tala ba image to tala ba ma miso zo bima moi na mobile vraiment kena énergie nyonso mbinga boya lali nanya ko sunga to musu mama na ye azaki tom espoir à famille na ye ni soto na photo lobelango donc contribution nga na ngala pesa yangwana dobo conseil na bino na brina kendete ngata na okete mais amata kita ata soki ba robeta ete akozwa benjira ba forme nyos wala ta kite akendela ye andima ba wolola ye yi o ha abomi mobali c'est tout ba wololi endengwana abomi mobali te atako ko boma mobali pete mutu musupe mo pete musa ko bimle sika bimi ami bombi ya nike loko moko boy mabe koti po mite to abiso to mite mama koti simba la brune mikolo yene ko mangam parce que nenga za wana aluka sika okufela te kasi bon papa to apena mboka poto ngo peka ke mundelo kasi pa okota makamna biso suka ti wapi oya bo soka bombi na elongi asali likamu na ebo ake na ebo luka la wapi donc akena écoute bo tiko kumisa ya kenda akende te po atapa ke ate ndende ko musana uti ko loba et ça mona ki jour akufa ki nga lala ki déjà OK ça suni so boma ki da jour akufa ki déjà so mona ki déjà a filma ki écoute ti ba mema na mutuka a filma ki bon OK sani avanda ezo sala pasi ya na mona ya ba to beta mama solo to fanta o beta aleki na nga esimba Tomi pesa ba makasi mais lelo vraiment comme ke muninga tala la yana ko supporter likambo te mamu fala telingana na eta bunda na boma ko lalisa mutu ezala kanini mukande ezala kanini eza nini
opime na moninga jusqu'à ce que moninga comme atina suka te il faut te changer mikolo mosusu omona kuti ata boye mutu bokobota na ye mutu bokosa ye apesa moninga nde mpe ka ye pasungaki epozwa yo mpe pesa ekosala nini te changer franchement et ça la passe vraiment nga vraiment akende te papa nga ma ona zaki na koloba yango wana kitisa nonga papa merci beaucoup merci grâce à l'obi abango kende nga pona nga kutu kokende soka kende eza nango problème te akende ye kaka soka linga mobali wana ye pete mtabomi ye akende kaka omoni po soka zobanga pena boiseka yebilika parce que muto yebilika makozana kubanga makasi parce que ile msuba kosana mabe nesome okufa soki papa na bana no ata mpona suka koki komona ye mpe quand même olela ata ndambu ye kuna ntongo azolela ne pete ata kuna azosepela ne kutu azobanga sikoni obosani je m'en fous oui azobanga sikoni je m'en fous ayebisaki ese dépend na ma je m'en fous d'accord kasi nga nalotaki ndoto ya fa ya kufi batie mwasi ne moko soki akufi ale bazwi batie ye na mwasi ne basansi bango foto bango mibale boye basimbani boye na mwasi bango mibale bakufi donc la brune soki yo moto bomaki ya fa ye bango okokende mpe olanda ye vraiment na etika ete bonjour encore basakata oui Belinda vraiment na etika ete etika ete mama papa na ngai kotika ete mitema ya bato bato bazolela babiso surtout nga na bando solola na za ya na pende ya quartier ya Tongo donc mitema ya bato bazolela bato omoni liwa ya fa omoni eza liwa moko même moko la fille ndenga fandi wana ndenga zo fanda omoni amona bato azongi bato bato bazo ko entourer po muto aboma ye omoni mobali wana kaka wana o azaka ne wana ye muto aboma la brine toza kaka ye muto aboma ye anja bakali nsuti parce que na copine nga mo boye babengaki mwasa angi wana babengi ye bayebisi eta mobali no abomisi ya fai tout ça abi kutu onde eza bon kutu na yebi makambo wana ntongo basololaka awa ye azalaki abi na benganaki ye en plus mobali yango abi alingi na ye su te alingi la boni su te abi ozala na mwasi lokwa ya bongo te donc lui nayebi su mpe mwasi yango aza brazzaville nayebi te na yango brazzaville tayesinga basola na fi yango ah bon mais aza zobati ye muto aboma ye so baozalaka penaka mwasi mobali ye muto aboma ye kasi ange wana mpe aza criminel to bakokanga bango mibale bakokisa libala babi aza mwana aza criminel bandana aza mwana matete mwana mototo mwana malade babi famille na bango kutu babengisaki kaka na poto kaka mpona bamakambo badésordre banini yango wana ko oza na mwasi na ndako me ozokendaka kaka mpe basi mosusu mwasi yango mpe na labrine ye yebi teke labrine yango tunga nango comprendre labrine yango mibali combien aza na bango mibali nyonso ya ye omoni ye mobali nyonso aotelema liboso na ye aozwa na ye te aza ndoki aza na kindoki labrine wana eza nango te teke ya fai na kisi labrine aza ndokizenga sexe na ye mpenza ye mpo na ye mobali akokamata ye de lundi à lundi bongo aza bongo abanda nanu kosabote nanu mobali kozwa mobali bavideo azwaki bapozaki baquestion ya kocola alesaka mpe eloko alesaka ye mpenza eloko aza bien oyebi nini la bwinda aza bongo aza ndoki poza na courage wana aza ndoki makambo esami oyo esama mpe na famille na biso donc esama te ke mutu abomaki mutu non genre ke noko na papa leki na nga mo propre akenda na mwasi na ye donc nde esalaka baboyi famille ye mwasi aboyi famille ye mobali mpe aboyi famille basala libana na bango na ndenge na bango mwasi abela kuna toyebi te famille mpe eyebi te tovandaka bepaleki na biso abenga biso o mwasi na kufi soko ndenge abenga so bongo ezalaki atoki kotia ye poa parce que mwana bato akufi na maboko na ye ayebi te loni na osala apres en plus abanga mpe famille na ye nde nini bakoloba parce que bakenda mpenza esala bane bakenda aka na france bato banda osola su te donc ata obengi na telefone baleka te omoni siko ntango tokenda kuna fama mwasi mpe sikoyo lokwa yebani nango deja mwana na bango oyebiki bayesi bena mpe baleki na biso wana tosala na biso elo te parce que toyebi na so mpe mwana na biso ndenge azalaka donc eza nango mpe foti na yo te sini bokendaki na bino bosala libala na bino eza foti na yo te donc tolela kaka bango esila omoni papa leki na so ndenge amikitisaki même na fama mwasi na ye wana amikitisaki makasi parce que bango bayisi babi abo ntango abelaki yo biso te mpo na nini
Abi, j'ai malade, moi, une semaine après Koufi. Mais. Quand tu m'as le au moins, il y a Gianni. Il y a Gianni et l'autre Bomi, maman. Nayebi te ngala bi passe mukanda na mboko na Angleterre. Oui, la bouni parce que la bouni na zo komi kitisa te. Non ba na ça parce que la bouni na zo komi kitisa te. Ça mi kitisa parce que ya do ado si capable de soana. Soka ninga ki mobile wana réellement atasi ya Jani akenda ofutela mbongo baninga ne bazalo kokasu kofutela mbongo te. Bien ndakwana et comme sous na problème aninga ka sala boy moi c'est mayeli. Quoi a comment na vie na ye. Abi papa. Bon, namoni oza bolingo bana no mingi, mais ngandenge na zaboy, namoni quand même que luka ta chambre moko ngara ofutelo ata 2 mois, na 2 mois pozo ambongo mo mutuana. Ozo ambongo bana na ye. Mutu moko te a utaka na famille na ye, aye na poto sans emi. Papa na ndako na ofutela yo 2 mois, na ofutelo ndako, na ofutela ndako pendant 2 mois. Mais na tongo loko oza na posa bana na tongo na oza na toko yangala bado bimiselo ka bana okitika bana na yo maman bon kaleso so bela était bon nda ofutela yo ka kite maman kaleso ko de la problème kaleso na to chamba ma kaleso na te moi ça m'a yeli parce que bando za na mobali atipa mobali te je na to zanga na yo kana veste batum so ba somela je ni ba veste mais ya za na bana na so ba no somela muninga te lamba ta mama omoye wana otoloba wana do na mayela kibomoto na ye soka sala kibongo la brine asomba ba veste ye moko la brine yango vraiment za flou eloko nini ya malonga ya kasi aza mwasi moko aza pervers narcissique ba pervers kasi mama ndinga oloba te chambre 200 euros kati ya rona kofuta kala so ya de ya ko désir tango azosala mabe tango moto azosouffrir ye ezoko arranger parce que tango tozokende na barelation bandeko na nga bandeko na nga tant tozokende na barelation totalaka déjà comportement ya motu aza égoïste la égoïste munene eza na bato misusu baza bapervers narcissique okomona aza kimia bato na libanda bayebi kazalaka makambo malamu me na ndako azofaire subir yo makambo oyo moko nde mosuku okokoma dangi okoloba neke oyo eza couleur pembe azoloba no eza rouge okoloba neke oyo eza let eza z ya koloba na onini oyo eza a bandeko na ngai ntango oza na relation dès le début botela nde bozoconstruire barelation na bino ndako oyo eza na construction solide eninganaka te soki mbula ebeti ekweyaka te eza même façon ke na barelation na biso relation oyo eza construire na honnêteté na respect na écoute intense barelation wana ezalaka blende parce que toye bango na mokili lelo tozolobela phénomène la brine mais la brine baza ebele ya mibali mpe babreton mpe baza ebele toyeba ke nde tolinganaka na barelation mutu oyo aza mosantu aza te biso nyonso tozalaka na baplis tozalaka mpe na bamoin ntango ozoa na relation na yo kotiana mutu no teke mutu wana nazo kokende koluka confort epa na ye mutu wana kobongisa vie nanga mutu wana kobongisa bana nanga mutu wana kobongisa famille mais la brine mukanda zana mwana fai mutasala ke la brine azwa mukandana Jean-Flix bonjour ebandeli ya relation parce que ebandeli na bango déjà ezaki déjà malamu te otozosola atake bato bazoréfléchir ebandeli na bango ezaki malamu po parce que Diana abimisaka mbongo ebandeli Diana azalaki mwasi ya mao mobala mao wana mama wana pase na ye wana pase yokanga message nanga na ofaire passer na poto na Kinshasa te parce que nga na vanda na la brine wana na Lani Firman na vanda na bango na Jani Fai la brine Jani bana ofutela na gare Lani Firman bato bayebi Lani bayebi la brine anda ovandana na gare Lani Firman ndako kutu bandako ovandana mutazwela bango ngo mama leki na nga na mukanda na ye mama leki na nga mutazwela bango la brine va nous faire souffrir depuis longtemps. Le vin tiré, il faut les boire. Le vin tiré, il faut les boire. Tolingi li sous ba mort ya boete. Tolingi li sous phénomène ya la brine te. Tolingi li sous moi si pe akufa pona mobali te, mobali pa akufa pona moi si te. Alors si ko to mais siko mama
ma belle mutema oyo oza nango ya mitema basi nyonso te omoni mwasi mosusu ko akolinga akweyisa mobali mutu na se mobali mosusu mpo olinga mwasi akweyisa mutu na se omoni ozomona me mutema na bato te tozongi sikoyo na ebandeli ndenge mokili nde nzambe asala au commencement ete na parole tozongi na ebandeli nauti koloba bien ndako oyo eza construit na bapave obie na mabanga ya makasi ata mopepe ye koningana te donc timo tozokende na barelation toyebaka ke pe nde toza ana mokili tozala bapathologie oyo tu peux pas coller okoki kokole na bato baza normalité pathologie yango eza nini toza na bamanipulateur pathologie yango eza esuni toza na bapervers narcissique akose région ntango azosala mabe ntango azosala mabe boza bino mibale na kati ya ndako bato na libanda bayebi te biloko wana nyonso toyebaka ngo mpona nini tozala lisusu tokufa lisusu lokola bambwa te tokufa lisusu lokola banzinzi te parce que lelo congolais akomi kokufa akomi koboma mutu lelo mwasi ya congolais akomi koboma mobali lelo mobali ya congolais akomi koboma mpe mwasi biloko wana nini lisusu tokolobela lisusu mutu mosusu omona pardon ozomona mutu mosusu omona mpaka deprime mpaka na badepression biloko wana nyonso tozolobela kaka mama na nga mpo nini toconstruire tozala bien tovanda na kimia toconstruire boye ezopesa mpasi bato misusu ba 3h du matin bakolamuka batala jani neti nga natikala komoni boye te de vie nayebi ye kaka na nzela ya tele nde bakotaka bandako biso ozomona en fait ya fayi émission ya liboso nga erne ya basasala Jean Flix eza midi la brine abandon manipuler faille depuis longtemps omoni ya faille so azaki bajaka mibalo bazaka so mwasi asali mutu pasi atika ke na ye mbesi atika la brine kala la brine asambwisi faille mingi makambo oyo obima lelo bato baobimela yango lelo me biso toyebi nanga na mobali na toyebi dossier o très très bien parce que tozalaki proche nga mona akufela grande sœur na nga na dini la yafa ya yawana ya kotala nga 2 jours imaginez ka yafa ya oloba na nga eleki na ngai na poto aso moni na mobali na yo mobali obeta ba 1 coup asuki na 2 coups boluka te tokoma na ba 3 coups 4 coups bobo mabiso na ba misalo eza na poto bobo mabiso donc ça veut dire quoi la brine azaki moi ça soif c'est que banda otonda te so ya fa ya beti 1 coup 2 coups la brine banda otonda te siko wana na ba bino tozana na ba 2016 c'est ba 2015 ponga mwana nga abotami nzela moko na Tracy mwana ya fa ya mibali toboti nzela monga na la brine baza presque ba âge moko dans la brine banda ba buzoboyo da na olo bana bino na ba 2014 Tracy abota ma âge mona ya nga ya mibali wa nga mibali tina ko la grande sœur nga ala li boma baserana siko ezali basérie oyo la brine bakangaka ye na montre bakanga junior wendo na montre ya fai ezali basérie wana biso to wana lani kuna mama leki na nga azola bango ndako na mokanda na ye na gare la brine osala nga na tikala na Victoria 3 fois ou 5 fois boye na ndako mpo la brine ake mosala banda osala femme de chambre nga na garda Victoria wana nga na uti oya poto sika na 2013 toana lani sirman bato bayebi lisolo na loba bato bavanda na lani so bata lani baza aba oyeba ke na loba mamba solo la brina banda kindumba na ye banda kala abana ngo banda kuna siko kuna ezaka ya flou parce que banda ko yeba na penzate onda yo koma na junior wendo mo be ko komo bima tindenga konse ngala brina ya nanda kuna ngawa na komi na le bourger alo bananga yo beta no libanda te ngana zana jona nga zana Londres ayaka nepe Paris to kuta na to betaka ya fai ba yeba na ete la brina pardon tika ngai ngana luka mama mukananda kuma na se vanda ngeke ah oui bamba la pa on habite suna nazana matanga ya nodi na nazana matanga nodi ni toza nodi mataba ezana nodi nani na ezana supi ba bakundaka na pantin wana matanga mo bezana ba 2016 boy na habite suna nazala kuna parce que na oyeba nga nazala kuna na poko anga wan serana na kota suki ki chroniqueuse en fait nazala kuna na poko ato no sala ba interview tout ya fai ba bundaka na mwa mobali mo bwikana matanga wana pour maman montre wana maman montre na sikuza yango ebandi lelo ni banda 2016
moi mobala on peut temps ya fa ya kufi kaka al sale pe mission alubi ba voilà ya alubi ba wendo na matanga wana alaka fa ya kufi awa lekina ba la mission alubi ba n'importe quoi ba ni alubi le bina ite bon mobala ndi mwana formalo ko kitele kale so mobala ndi mwana comment awa koma ki to memisa la brine kolusute la brine ya faita futela ki la brine mbongo zo mukanda pona Victoria ezalaka nde makamekela na poto masolo ekosimba lobi ba bimisela biso ndako to bando construire foyer to vanda to bokola bana ti bana ba okola ya fa iso ka sala kanga sala ka ngona sens wana ke pas zo stabilité bongo na poto nde ba ninga nyoso ba sala ka la brine nde mutu mino bolo ba ke to condamner ka la brine to condamner la brine te papa ni bino boyebi la brine te nga la brine nga komisa camarade mobile na akutu mutapekisa nga abi fi o aza fi mabe taka la brine na komati na niveau aloba ke mbaye na nga linga ka violer la brine na moi c'est pas ko violer ba mama bo nangina tuna eloko nini la brine oka ko za nango na capacité ya ko empêcher que ya faya zwa mukanda nangina ona iba place wana comment la brine a commettre na niveau à empêcher que ya faya zwa mukanda te bo meke papa Diana répondre yo la brine a ko empêcher ya faillite mais oyebi bana soki bo déclarer ya liboso ya mibale papa déclarer ya misatu papa déclarer bana wana so ba koti classe ba certificat scolarité na bango na ba acte de naissance na bango na ba pension alimentaire ba biloko tout au papa salaka soka ke ko présenter na préfecture ba ro PCM mukanda siko pop ba PCM mukanda il faut na appui ya mama ya bana parce que là ba PC ba otala ke baza ensemble il faut appuyer dossier ngamona le kan étape anat ngana kenda ko appuyer dossier parce que ngana za na kawa na pe moi na mbaye bakabwana akenda yemo ko ba certificat dossier pour écouter na préfecture wana eza kozoki ko mais là te posa parents aux parents bana ba peso certificat mais l'air que fungola dossier na préfecture ba peso récépissé tiba ya ko peso récépissé sans autorisation de travail après ba yo peso sous récépissé autorisation de travail dossier na nyo ceza boza ensemble na mama ya bana na yo il faut ezala na appui parce que il faut ça que renouveler il faut la bonne pesa mukanda appui eza munoko moi si tanga bando ke voilà assistance sociale alelaka aida voilà aida kama s'occuper na bana appui mais oui ngamona sala appui wana ngamona ke non comme assistance sociale na zwa ba témoignage assistance sociale comment que oui na ndo mona madame na mobali na mais mobali na zaina possibilité de s'occuper na bana te ba pesa ba prévenir sur na même na préfecture ngape ba pesa mobali na mukanda bongo ba pesa bongo parce que ngana tiaka appui on défendre que la brine azaka mabete non Botona ndegongo isuka aza en Europe ou pas question na isa betité peut-être aza en Europe petit soki aza en Europe c'est que aosa assembla soki aza na Congo c'est que c'est normal il faut tout na question wana pour tout na soki aza wapi c'est ça le problème naza na Congo précisément na Gombe naza kutu na musala na Hollanda bino na moni vraiment masolo na bino za malamu nde yango moni na koti na live. Voilà, je suis na Gombe na Kinshasa. Yango tozo tout na biso nyonso wa. Comment ya faille aukai kozana se ya makolo ya mwasi azwa mukanda te soki pendant 15 ans. Ya to mituna ni awa, c'est un peu ça. Et comment aussi abane ko manquer capacité wana ya ko sala itaki toyebi poto boloba misala ezali. Comment kokai ko bimata kende ko sala kende ko luka na ebite na bo expliquer biso ya blog wana. Sio batu ba aloba ola bina zaina mukanda ena to 10 ans. Mukanda 10 ans ou ena epesa aka mutulika mukanda. La parole est dans mon canal. Aussi on moi si ayena libala akaboli mobali na ba camarade mobali na famille et ça la makobe ça la makate et ça la maka oyebi ke biso basi tozaka na babiloko mo ba pouvoir mo ba biloko mo mystérieux
tozalaka nango donc ndenge eza kuna na Afrique ne basi ba capable ya kopanza ba famille ya batu pe na poto ba la brune pe ba capable ya kokunda ba dossier po ete mibali bazala bazwa mikanda te parce que na poto awa eza mboka ya mobali ya mwana ya mutu nyonso protection ya mutu nyonso égalité fraternité eza ya mutu nyonso mais liloba ya mwasi comme mwasi aza être moko aza fragile liloba ya mwasi ekontaka na administration eza selon siko ndenge eza selon ndenge bayebisaka bino eza réalité te soko osilisi après siko na club après eza réalité parce que eza réalité te mama eza selon siko dossier na yo eza réalité te quand na yo ko généraliser ngote eza na France zani liberté égalité fraternité autour de bango kasi na lobi te parole à moitié ezaka na appui papa eza parole à moitié te eza parole ya moto oyo aza na bail moto oyo aza kongo na eza siko na nini na location c'est-à-dire na nini na comment Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque.